Avocat banananga Yesu Yashadai na Zion Yesu Yabo moinanga Yesu Papa yaba santu les défenseurs de faibles Ezalio Yesu nangai Mike Kalambai a gagné verdict au ezaki opposé na ex-compagne Naye Peniel Samba sur la garde Yabana. Ordonnance ezalaki rendue jeudi 6 janvier 2022 par la justice américaine. Quelques mois après divorce na bango, Mike Kalambai na ex-compagne Naye Peniel Samba balançaki procédure judiciaire moko sur garde Yabana na bango mibale Shadai na Zion. Mike Kalambai a profité na ba récente vidéo oyo biso nyonso tomonaki mwasi na ye asalaki ba vidéo oyo elobami mingi oyo esali makambo oyo esali soni toloba, a profité nango ake nango na procès oyo ezalaki déjà. Il fallait bakutana jeudi, procès sur le droit et la protection des enfants. Le tribunal, moi si s'est présenté. Le témoignage est salémi. Et belé et zala. Il y a bateau, babomba kabana, babenga kadeke. Et zala, il y a ba professeur, to ba enseignant, voilà. Oyo ba tangi sakabana. Donc bateau belé ba sali ba témoignage contre Peniel, maman Yabana. Et comme pas s'est présenté na audience au babenga kibango, et ben ba pesi droit Yabana et pas ya Mike. Dans la mokolo ya lelo, Mike, chantre congolais na biso, oyo azaki na problème na mwasi na ye Peniel oyo basi bakabwana, bana batikalaki epa maman lelo ye azui garde Yabana. Donc depuis le 6 janvier 2022, ordonnance ezalaki rendue publique. Peniel tango ayoki yango que justice américaine a dépossédé garde Yabana, a taclé ex-mobali na ye na ba réseaux sociaux à lobby. Bayebisa Mike alakisa document wana malamu akosi na ye alingika ba buzz likolo ya mutu ya bana na bango. Donc Peniel alingi alakisa batu ke papier oyo Mike asimbi wana aza kolakisa eza ya lokuta. Et aye koloba lisusu ke il y a perdre garde Yabana te ni autorité parentale Yabana na été. Et qu'il y a fungoli guerre entre bango mibale likolo ya likambo yo Mike aza koloba ke ba pesi garde Yabana et aza prête à s'arrêter sikoyo te a kokende nango tina suka. Voilà, donc yango tonga to ebisa bino quand même que Mike a gagné procès bazaki nango pona garde pe protection ya bana na bango. Ezalaki mata kita melelo Mike a gagné procès. Bana oyo bavandaki pa maman na bango Peniel bakokoma sikoyo kovanda na tata na bango. Maman aza na ye na Kisasa, procès bakati yango na États-Unis d'Amérique. Totala makambo ekosuka ndenge nini parce que Peniel alobi a déclaré guerre. Avocat banananga Yesu
Yashadai na Zion, Yesu. Yabo moinanga, Yesu. Papa Yaba Santu, les défenseurs de faibles. Ezalio, Yesu nangai. Une chose que j'aime pas, c'est des mensonges et c'est des bêtises autour de mes enfants. Il y a beaucoup de choses que je peux laisser passer, mais pas quand on blague avec mes enfants et pas quand on blague avec moi en tant que mère. En fait, j'ai suivi Licolo, hein, le live de votre pasteur. Et tu sais, hein, c'est dommage. Parce que si nous sommes arrivés à un stade où je voulais quand même avoir un peu de paix pour les enfants et tout, c'était pour beaucoup plus les enfants. Hein? C'était pour beaucoup plus les enfants. J'ai essayé de mettre mes propres... je peux dire mécontentement de côté. Et c'était beaucoup plus pour les enfants. Donc, au mois de mars, j'ai été servi des documents genre Mike voulait venir ravir la garde principale des enfants. Tenez-vous compte que ça, c'est un homme qui a vu Zion une seule fois. Zion ne le connaît pas. Donc, les photos que vous voyez là, c'est la deuxième fois qu'il rencontre Zion. Et à ma grande surprise, on me sert des documents genre il veut avoir la garde complète des enfants. Bon. Je dis ok, on part au tribunal alors. Avocat banananga, Yesu. Yashadai na Zion, Yesu. Yabo moinanga, Yesu. Papa Yaba Santu, les défenseurs de faibles. Ezalio, Yesu nangai. Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, hein,
je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Koulimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Voilà.